Bonjour, bonjour, bonsoir, bandeko. Bisikano se besoin mina monde entier. Naeko sala vidéo oyo muke juste pour na komeka kopesa vraiment attention, na ba congolais, na ba congolaises ebele concernant ba vidéo oyo ezo circuler ya médecin moko boye africain lobby coronavirus okyo simba ba africain te patati patata eza ba video moko très dangereux bandeko na ngai na eko tire kaka sonne d'alarme pona bandeko na nga ba congolais ba message ya boye to tika kakolandango d'abord eza ba message moko ya kiracisme o nga na linga penza te ya kolinga ka kolakisa ke toza différent par rapport na mindele parce que po na po bandeko na nga lere mutu azolekisa ba message ya bongo ke non nous les africains toza na kati ya makambo oyo ya ba corona te bobanga corona te corona okyo bomaka mindele okyo boma batu mindu te na yoke yango déjà plusieurs fois bandeko j'ai fait infirmière dans ce pays et moi ça me fait peur quand j'écoute des trucs comme ça na bandeko sala ngo sembla depuis kala non le baka oh peut-être ils parlent pour les Africains ils aiment parfois s'amuser ou banaliser les trucs sérieux tout ça là peut-être ezaka na ndenge ya ba blague mais j'ai l'impression que ça continue bandeko nanga ba congolais parce que je suis en train de parler à lingala je peux m'adresser que à mes frères et sœurs congolais et congolaises. En tout cas, tout ça, l'attention, na ba message wana, ba témoignage wana, eza lokola ya kolinga ko boma batu. Quand vous voyez que le monde entier se mobilise, bazo kanga, par exemple, en Allemagne, ba kangina ba école. Boyebi combien de milliards oyo l'État ezo perdre, ba kangi ba société, ba kangi ba école. Donc, biso nyo soto vandi na banda kutokenda misala te, depuis jeudi passé. Pona prévention parce qu'on dit toujours vaut mieux prévenir que guérir pona prévention mundele andima azanga mbongo ba taxe ba kangi be école ba lobi kutu ba kolo ba société ba kozong sera bango mbongo ba kofuta bango mais batu ba vanda na ndako. Et dans des trucs comme ça il y a un africain il y a certains africains qui se permet ya koloba ke you know malade wana eza pona biso ba africain te bo banga ngo te ça n'a pas de sens eza na problème moko te bandeko na ngai botika kolanda wana eza ba message moko oyo ekoki koboma parce que corona ezo boma bato totika ba message wana na linga kango te ya kolinga kosala c'est comme si biso tozali mise à part c'est comme si tozali bato moko boye mindende ba okyo kufa biso to okyo kufa te eza maladi lokola grippe ebomaka mundele ebomaka mutu mwindu do toza mise à part te parce que ba congolais mbele ba komi ko négliger po bazolo ba biso ba africain to kufa na ngo te. Et puis il y a des médecins africains qui se permettent de passer et faire passer des messages comme ça. Eza malade ya ba africain te ok bon ba africain te mais ba lobi eza na ba même symptômes comme ba grippe est-ce que na ba grippe e bomaka ba africain te ba africain ba kufa na grippe na poto wate ba africain ba kufa na grippe te parce que eza na ba symptômes lokola grippe bato bazo faire passer ba message wana bandeko to tika ba message wana eza ko aider communauté te eza ko aider race na biso noir te ya koloba ki biso tokyo kufa na maladie wana te parce que tozana capacité na biso soki pulmonaire soki eza makasi soki des histoires comme ça qui n'ont pas de tête. Ba théorie moko boyi oyo ya kotinda batu ba négliger coronavirus bandeko ezoboma. Donc africain aza épargné te. Mutu moko a trompé bino africain aza épargné te. L'air maladie e banda ki babande lo baliboso oh batu ba 80 à partir ba 80 nde bazo kufa. Oh ekiti oh batu ba 70 ba sala attention. Oh batu ba 60 et comme batu ba 60 ba sala attention. Lelo oyo na Italie ba komo lobela batu ba 40. Oh on est surpris batu ba 40 ba komo kufa na corona. Eza virus lokola virus nyoso lokola ba ebola lokola nini e yebi race te e yebi couleur ya peau na yo te.
eza eloko eza na basymptôme lokola bagrippe oyo ebomaka bato wana hiver bamillion déjà bakufaka na bahiver na bamboka oyo. Donc virus ezali na basymptôme moko ezoboma. Et ce qui est grave avec virus, avec corona virus aza na kisi te. Donc botika kolanda ba video oyo ezosirkilaka wana ke o médecin moko africain, médecin moko congolais alobi biso toza na danger te parce que pa biso moi ezali patati patata. Et nazomituna na Irak moi ezalaka te, moi pe ezalaka makasi te. Mais po ni bango bazokufa na Philippines bato bazokufa kuna kutu nini ebimaka te, neige ezalaka te, baza na moi lokola na Afrique. Na Philippines bato bazokufa te. Na Singapour bato bazokufa bango kutu babanda depuis décembre soki novembre année passée. Bato bazokufa Singapour neige kwea te. Moi j'ai été plusieurs fois à Singapour neige eza te. Singapour neige kwea te. Singapour hiver ezalaka te. Baza na moi lokola en Afrique, mais les gens meurent. Donc ba théorie oh ya ba médecin ceux qui ba médecin ni wana o bazo distraire communauté, bazo distraire la race noire que ba noir ba ko kufa nango te po epa na biso moi ezali parce que po na biso qu'est-ce que po na biso à foudre na coronavirus. Pona biso eza na nini eza na eloko nini oki kopekisa corona ekota na nzoto na zonto na biso. Bandeko tokeba na ba message wana tozwa ba précaution lokola batu nyonso koza te ke po mutu aza mundele yoza mutu mwindo nde yoko kokufa na corona te. Non, c'est faux et archi faux. Eza ba message moko eza vraiment mabe makasi oyo certains médecins africains se permet ya ko faire passer na ba médias en ligne pour na ko décourager ba africains pour les dire que biso to kufa na coronavirus te, biso to za na problème te, ka oyo eza na Congo wana mututu azo négliger ngo. Mais ce sont des trucs qu'il faut d'abord prendre au sérieux et puis ko tike la temps au temps. Donc mutu moko oyo bakangaki na Kishasa na corona wana soki otangi ba commentaire bato bazo commenter na ndenge moko boye to boyi te oki ozala ya yeba kosi. Mais oyo ele bimi na France balobi lobi mutu moko akufi na France kuna ya noir congolais kutu akufi na coronavirus. Bandeko nanga to tika ko négliger par rapport ya ba message na lobi te ke to négliger nazo ba par rapport nazo bangela par rapport ya ba message oyo ba communiquer oyo certains médecins africains bazo se permettre de faire passer na ba médias que les africains ba okufa na coronavirus te parce que moi parce que race na biso de mancher des histoires que nazo linga kutu koyoka ba vidéo wana ti na suka te parce que ezo pesanga colère na mundele na mutu mwindo toza ndenge moko. Bazwa kapere ya mutu mwindu bazongi bapesi yango mundele soki mundele azana problème omona pe a vivre nango babimisa ape kere ya noir batiango na kati ya mundele to bazui kere ya mundele batiango kere ya mundele bapesi yango noir pe a vivre pendant des années 10 ans. Donc toza batu moko o ba théorie nini wana ya lukuta oyo ya kokosa batu ke coronavirus oki oboma ba africain te bo banga ngo te eza nango eloko te oki oboma africain te toza na race mususu virus est la race qui vous dit ça. Batika ko distraire bino bandeko batika ko distraire biso bato bazo distraire bato na makambo ke ba africain bako kufana virus wana te to sala attention. Coronavirus ezoboma. Coronavirus il faut que prendre ba précaution lokola mutu nyonso ndele na mutu mwindu baza ndenge moko par rapport na liwa makila na biso nyonso za rouge mundele azana matoi mibale mutu mwindu azana matoi mibale ba organe nyonso mundele azana ngo na kati ya nzoto na mutu mwindu azana ngo. Donc nyonso oki ko boma mutu mundele oki boma pe mutu mwindu botika ko distraire batu mindele bango moko bandolo ba liboso ba mikolo nde ba okufa nango lelo ba komondima ke na batu normal ya ba 30-40 bazo kufa pe na corona bazo kufa na Italie na corona pe. Donc ekoki ko
kokanga mutu nyonso totika konéglige yango maladi wana tozwa baprécaution kosokola maboko tout moment koevite kozala contact na bato kotika distance ya 1 mètre jusqu'à 2 mètres soki ozosolola na mutu. Donc to respecter biloko wana ndenge batu tout bazo respecter yango parce que eza teke kozala noir nde tokomi soki tozanda soki na organe ndenge nini oyo ekoki kosimba virusité ya corona te. Tosala attention na bamessage oyo batu bandeko na biso soi-disant bamédecin africain bazolansaka na bamédia en ligne. Tosala attention na bamessage wana, tosala attention mensonge eza ebele na kati ya bamessage wana bandeko nanga. Coronavirus ezoboma, ozala mutu mwindo, ozala mundele, eza ndenge moko, eza corona, eza virus oyo ezoboma. Donc tosala nango attention, to néglige te oyo nyonso prévention nyonso oyo mindele pe bazozwa biso pe ifo tozwa ngo na bandako awe pa biso na Allemagne classe eza lisusu te bakangi misala misusu bakangi hôpitaux bakangi kovisite bato na hôpital bakangi déjà. Donc eza eloko oyo eza trop sérieux batika ko distraire biso na message ya lokuta ke mutu mwindo okufa na corona te ke bato baya ko négliger yango après leur communauté na biso bato bele bakotonda na coronavirus bato bandi kokufa nde siko bato bayo regretter après baopesa message ya lokuta bandeko nanga coronavirus eyebi ko distinguer mutu mwindu te na mundele te. Coronavirus ezoboma mutu nyonso, ezo atteindre ezozwa mutu nyonso, eza virus oyo ezopona ekolo te, ezopona pe race te, ezopona pays te, ezopona te place moyo ezalaka te parce que na Philippines na ndimi te ke bango bazala na hiver na Philippines nga nakoma na Philippines nakoma na Philippines Manila capitale na bango na Cebu ville na bango lokola Lubumbashi na biso ville na bango économique nakoma na baville wana hiver ezalaka te bazalaka kaka na moyi lokola na Congo lokola na Afrique mais kuna bato bazokufa na coronavirus lelo lokola pays nyonso. Donc eza virus moko il faut beaucoup prier et puis prévention nyonso il faut kolandela yango. Quand tu sors dès que tu entres lave tes mains. C'est mieux de porter d'abord d'ailleurs des gants ceux qui bozo bima ceux qui osent eloko akosala libanda o eza vraiment urgent il faut sala ngonde obimi mais ceux qui eza urgenté ceux qui musala na yo ezo senga te ke okende musala na période oyo to vanda na ndako to tie provision na ndako ko respecter prévention nyonso oyo balobi mutu nyonso respecter yango lokola bato lokola biso lokola nga place na salaka bakangi na bango musala ezate. Donc to vandi na ndako bana bazongi na ndako ya baparent na bango pona kokimaka virus wana soki mundele azozwa prévention ndenge wana boya kosalela biso yango lokola eloko ya muke ko négliger na eloko nyonso parce que biso baafrikain tolinga ko négliger na eloko eza ko négliger te omonaka négligence ekosala biso eloko te le bato bakobanda kufa to bandi sukolela kosenga nzambe. En tout cas naza contre message wana na ye kotelemela yango lisusu pona koloba na bato oyo balandaka biso ke message wana ezoleka na media na biso ya ligne oyo bandeko na biso médecin soi-disant médecin africain misusu bazo encourageaka bato koloba ke coronavirus ezobomaka mindele coronavirus yoki boma africain te biso toza na système mosusu na yebi te soki pulmonaire soki babilo nini bazo expliquer ça n'a pas de sens, c'est faux et archi faux. Eza virus lokola ndenge ebola ebomaki na Afrique lokola grippe pe bomaka na monde entier eza textuellement lokola virus wana. Il faut seulement beaucoup prier que Nzambe a protégé biso et puis on dit tosala effort ya ko respecter prévention oyo balobi ya ko laver main ozo sokola maboko na yo kotiaka mai outi libanda lero koti na ndako otie nano désinfectant na yo après quelques minutes oke kosokola maboko lero ozo sokola maboko kosokola mbangu te oki koyemba na lokola joyeux anniversaire ndenge bazopesa ngo na télévision awa to okonte 21, 22, 23, ozongeli yango 3 fois, ozo sokola maboko, et koki déjà, donc plus de 30 secondes, balobaki liboso 30 secondes, babaki si bobi faut sokola maboko, pesa na savon, au moins, plus ou moins, comme déjà, bazolo sous 30 secondes, était comme 50 secondes, donc presque 1 minute,
pona kokokisa yango soki okoki kokokisa une minute te oyebi te ndenge okokisa yango lelo ozosokola maboko oki oyemba joyeux anniversaire 2 fois ekoki déjà 1 seconde. Donc oyembi joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Rosette, joyeux anniversaire. Ozosokola maboko ozongeli yango lisusu pour la deuxième fois. Lero osali pour la deuxième fois joyeux anniversaire na suka. Donc osilisi kosokola maboko. Donc il faut, ça signifie qu'il faut koumela na kosokola maboko. Bazoloba koyemba joyeux anniversaire 2 fois, to kotanga 21, 22, 23, 2 fois ou 3 fois. Et puis essuyer maboko na yo. Donc coronavirus ezoboma ezotala race te bandeko batika ko tromper biso pona omona banware mbele bazo négliger loko wana mindele wutu ba osangana lisusu te mais soki omoni place ba africain bakendo mela ba bière na bango okuta ba vandi penza bazo mela na bango ba bière balobi os corona ezoboma banware te. Voilà, na vivaki yango pa coiffeuse nanga na komi kuna na kuti na komi pa coiffeuse nanga teka pe ba masanga na moni ba noire ba vandi na bango bazo mela kana ville na biso ya Mburo bazoloba pe o coronavirus eza pona biso te bandeko tokeba eza virus lokola ba Ebola eza ba virus lokola ba grippe o ebomaka bato na ba hiver donc différence eza te batiko kosa biso ya koloba ke coronavirus ezoboma ba noire te. Tokeba tolandela ba prévention nyonso o bazoloba pona batu nyonso soki omoni mundele akangi ba école akangi ba entreprise donc c'est pas de la blague eza ba jeté eza likambo solo toyeba komi batela donc kobimaka bimate pona kobimaka kate soki oza na place ozokende te vanda na ndaku soki ozongi lero soki obimi lero ozongi il faut vraiment kosokola penza maboko na yo pendant plus d'1 minute na mai ya moto. Voilà, donc toyeba kosokola maboko na biso na mai ya moto mai pe tozomela melaka pe mai tiede totie citron na kati donc ba citron tozanga na bandako te otie citron na kati ya mai moi eau tiède onde omeli donc eza très important pour na on dit toujours vaut mieux prévenir que guérir eza très important botika kolanda ba vidéo ana ezo circuler na ba YouTube na biso ya communauté ezo circuler na ba YouTube na biso ya communauté africaine ke ba africain nani coronavirus oki boma bango te eza faux et archi faux preuve aneke toyoki na France congolais akufi na Ebola na congolais akufi na coronavirus pardon excusez-moi congolais akufi na coronavirus donc to sala attention bandeko nanga to se protéger biso moko to mi protéger surtout na Europe na biso awa to mi protéger bandeko soki yo moko se protéger te moto ako protéger yo azate bazo pesa ba prévention donc to landela yango ko hygiène ezala makasi ko mela pe mai ya citron ko tia citron na kati ya mai omeli si pe ba na mai bozo tia moi citron moi verre moko na tongo verre moko na midi verre moko na pokwa eza très important pour na ko prévenir ko sala pe exercice eza te ke ofandi na ndako yo wana ofandi le télévision otala ka ba théâtre na ba période pona poumon pona ke ba période tozokende misala te il faut vraiment beaucoup de mouvement na ndako ko beta ba exercice ezali ebele o muto ko sala moi exercice na kati ya ndako pona ko faire bouger kaka ba côté oyo ba foie ba poumon place ba malade wana ezokota donc ba exercice ezanga pete okoza na ndako osala ba gymne na yo ba gymnastique ezala ya mike oyo kosunga biso pona ko zala ko faire bouger côté oyo ya ba foie ya ba poumon tout ça là ba exercice ya bongo eza ebele soki okoti na ba okoti na ba media na ba YouTube omona eza na bato oyo ba pratikaka ba exercice okota cliquer bazosala ozo répéter sima na bango pona ko faire bouger ka côté ya liboso ya ba poumon ya ba foie et puis ba poivre il faut kolia ba fruits ebele et puis éviter contact na bato koloba te ke camarade nanga oki ozala na yango te biso ba africain toza na biso na ba malade wana te il faut faire attention bandeko nanga corona ezotala race te corona ezotala africain te yebi africain te corona eza malade
corona eza virus oyo ezoboma soki bomoni mindele bakangi na ba école, donc c'est pas de la blague. Bandeko na nga message nazaki nango lelo pona bandeko na nga pona koloba ba message ezo circuler et ba noir nyoso baza au courant ya ba message wana et pe certains médecins na biso africains de bazo lekisa ba message wana pona koloba ke coronavirus ezoboma ba africain te. Coronavirus oki osala africain likambo te, c'est faux et archi faux. Bandeko na ngai to banga maladi wana to kobanga te me to landela nini ba condition o bazo pesa biso ya hygiène eleka et puis ko éviter contact na bato, ko éviter contact na bato, ko pesa bato confiance te, ko kotsa bato biso ba africain to linga ka ba visite makasi période eza période ya ba visite na bandako te, fande pa na yo voisin na vande pa na ye, bo benga na kana téléphone ba visite ezala te. Et puis soki obimi ozongi foko sokola maboko bandeko na ngai eza très important. Batika kokosa biso ke coronavirus ezoboma ba africain te. Ba video wana eza ya lokuta bandeko na ngai. Toza batu lokola mindele, toza batu lokola batu nyonso. Donc coronavirus ekokipe kozwa biso, ekokipe koboma. Eza blague te. Ba prévention to landelango ya hygiène kosokola maboko, ko éviter contact, ko éviter kopesa batu maboko, ko yamba batu, ko éviter ata soki oke na supermarché, ko éviter boza na mulongo ya caisse, ko éviter ko poussa na pembeni ya batu, otikaka mwa distance ya 1 mètre na mutu oyo aza liboso na yo peto sima na yo pona ko éviter kozwa virus bandeko. Po biso ba africain toza ndenge moko na mindele kaka poso mutu ezo separe biso, toza biso nyonso ndenge moko, ba organo baza nango na banzoto na bango nde biso toza nango. Moi j'ai déjà vu que balongoli kere ya mundele bapesi yango mutu mwindo pe mutu yango plus de 10 ans yango azo vivre. Donc toza mutu moko bandeko. Bako sabino te na bakopesa batu ba espoir ya lukuta ke batu mwindo bazo bela corona te. Corona eza virus oyo ezoboma batu nyonso. To sala attention bandeko na ngai. Message nazalaki nango yango wana. Ba africain yango tomoni congolais toyoki congolais akufi na Paris. Eza na coronavirus. Donc eza maladie oyo koboma mutu nyonso soki ozoyeba ko prendre ba prévention te. Oye ko prendre ba prévention au sérieux te ekoki pe kozwa yo. Évitons contact na batu, to éviter bandeko na période oyo, to s'abstenir na banganda na biso ya mike to kendaka wana, to s'abstenir soki mutu to s'abstenir na kokende kotambola ka bitamboleli, to s'abstenir soki obimi pe okoti ifo sokola maboko. Coronavirus ezoboma, coronavirus ezo attaquer, coronavirus ezo sala batu mabe batu nyonso bazo banga ngo, surtout awa na Europa tokeba, awa na Europe bandeko tokeba bandeko na ngai, tokeba to batela bana komema bana place ya spiel place te, parce que coronavirus ezali awa kutu na mboka na biso ba ekole ekangami deja. Donc tokeba ezaka pona mindele te, eza pona batu nyonso. Na lingi na tela bino na suka mwa. Donc na lingaki na expliquer bino bandeko na ngai ba message ezo circuler ke biso tokyo kufa na corona te, tokyo bela corona te, eza faux et archi faux. Ba médecin wana ba distraire biso te. Donc toza awa na poto corona ezo sala deja rage na poto, ba ekole kangami makamnyo se kangami, to sala to milengela to mibatela, to négliger te parce que mutu moko boya leka ki azoloba ke po aza médecin azoloba o omeli bomela soki kongo bololo, bomela soki chloramphenicol, eza ba trick faux et archi faux, faux et archi faux bandeko na ngai, faux et archi faux. Kongo bololo ekende kobikisa corona eza lukuta balobela yango Kongo bololo ebikisaka malaria, mais soki okomi na ba hôpital ya Kinshasa omona nde bato bakufa mikono na ba malaria bamela pe ba Kongo bololo wana. Donc to loba trop mais omona na eloko ya ko négliger to tozo négliger, il faut faire attention bandeko nanga. Kongo bololo ko bikisa corona te. Donc bazui nano kisi nango, c'est ce qui est grave avec cette maladie, que bazui nano kisi na ya virus wana te. Donc tokeba to mibatela kaka to landela kaka soin ya kosokola maboko, hygiène wana ya kosokola maboko, et puis ko éviter contact na bato. Na suka nazolinga bandeko nanga na tiela bino
prophète moko apesaka témoignage na décembre pona tina na mois oyo ya mars alobi ekozala mois moko ekoningisa mokili mobimba na koloba mingi te na ngi natiela bino boyokaka parti yango donc esalinga somo lere batindelinga yango natali yango esalinga somo eza vraiment na baprofete mosusu mpenza bamonaka dela natiela bino mwa parti oyo alobaki mpona mois oyo ya mars ya 2020 alobaki ekozala mois moko ya somo parce que année oyo eza année moko oyo eza ya somo eza ya somo eza mois moko eza année ya somo surtout mois de mars prophète penza alobelaki yango mois de mars eza mois mabe eza mois ya somo makambo ebele koleka monde entier koningana le batindelinga yango nalingi na partage na bino tolanda. Vous savez, pendant que je tente de prier par rapport à ce temps d'enseignement, Dieu a ouvert mon esprit. Et il m'a permis de voir une entité qui gère le mois de mars. Et il m'a dit, quand tu iras, tu déclareras des paroles et tu prieras pour toutes ces personnes qui sont nées sous l'influence de ce mois. Parce que pendant le mois de mars de 2020, il y aura des périodes très bizarres, il y aura des manifestations très bizarres. Et l'ange qui va gérer ce mois-là, pendant cette nouvelle année, est très obscur. C'est pourquoi le mois de mars, il y aura un mois où on va entendre beaucoup de nouvelles, même au travers du monde. Le mois de mars 2020. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis aujourd'hui. Sa venue va bouleverser certaines choses dans les nations. Vous allez entendre des bruits, de scandales, de guerres, de morts, d'accidents, des choses comme ça. Parce que c'est un ange qui sera relâché. Parce que dans l'année 2020, nous sommes dans une nouvelle décennie qui est en train de s'ouvrir. C'est le point zéro d'une nouvelle décennie. Ça veut dire 10 ans. Et c'est une porte par laquelle nous sommes en train de rentrer. Parce que l'année 2020 est une année très stratégique par rapport aux 10 prochaines années. 2020 est une année qu'il ne te faut pas rater. Parce que rater cette année-là va exposer tes 10 prochaines années. Tu ne comprendras pas parce que tu n'es pas prophète. Mais chacun a son travail. Amen. Chacun a son travail. Mais le mois de mars est un mois très dangereux. Amen. Amen. Mars de cette année 2020 est un mois de mars très pénible, même pour les nations. Amen. On se suit? Amen. Mettez à part cette vidéo. Et quand le bruit va commencer, vous allez faire le rapport entre ce que j'annonce aujourd'hui et ce que vous entendez. Et vous saurez qu'un prophète avait parlé. C'est pourquoi priez beaucoup pour vos familles. Priez beaucoup pour vos frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le monde à partir du mois de mars. Priez afin que les membres de vos familles, même vous-même, ne soyez pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Mars, retenez bien ce mois. Que celui qui a des oreilles entende. Bandeko, nalingaki nayokisa bino place oyo. Nalingi natalisa bino eloko oyo. Eloko prophète oyo alobi. Ebangisi nga makasi. Donc alobaki yango ke mois de mars oyo. Ya 2000 ezaki na décembre. Donc asalaki vidéo na décembre. Alobi mois de mars 2000. Mois de mars 2020 oyo. Oyo ezoya. Donc l'air ya salaki vidéo oyo ezalaki na décembre. Alobi mois de mars. Oyo ezoya 2020 ekozala mois moko oyo ekoningisa mokili mobimba. Je crois biso nyonso tolandi yango. Zana banango somuke kaka. Botanga eloko komona. Vous savez, pendant que je tente de prier par rapport à ce temps d'enseignement, Dieu a ouvert mon esprit. Et il m'a permis de voir une entité qui gère le mois de mars. Et il m'a dit, quand tu iras, tu déclareras des paroles et tu prieras pour toutes ces personnes qui sont nées sous l'influence de ce mois. Parce que pendant le mois de mars de 2020, il y aura des périodes très bizarres, il y aura des manifestations très bizarres. Et l'ange qui va gérer ce mois-là, pendant cette nouvelle année, est très obscur.
C'est pourquoi le mois de mars sera un mois où on va entendre beaucoup de nouvelles, même au travers du monde. Le mois de mars 2020. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis aujourd'hui. Sa venue va bouleverser certaines choses dans les nations. Vous allez entendre des bruits, de scandales, de guerres, de morts, d'accidents, des choses comme ça. Parce que c'est un ange qui sera relâché. Parce que dans l'année 2020, nous sommes dans une nouvelle décennie qui est en train de s'ouvrir. C'est le point zéro d'une nouvelle décennie. Ça veut dire 10 ans. Et c'est une porte par laquelle nous sommes en train de rentrer. Parce que l'année 2020 est une année très stratégique par rapport aux 10 prochaines années. 2020 est une année qu'il ne te faut pas rater. Parce que rater cette année-là va exposer tes 10 prochaines années. Tu ne comprendras pas parce que tu n'es pas prophète. Mais chacun a son travail. Amen. Chacun a son travail. Mais le mois de mars est un mois très dangereux. Amen. Amen. Mars de cette année 2020 est un mois de mars très pénible, même pour les nations. Amen. Oh mon Dieu. On se suit? Amen. Mettez à part cette vidéo. Et quand le bruit va commencer, bandeko bolandi molandi makambo pasteur prophète oyo azoloba ebangi singa nalobaki en tout cas ifalaki na partager na bino yango. Alors pour ce virus ya coronavirus il faut vraiment to prier parce que eza biloko oyo bato ba prophétisaki yango déjà bato ba monaki yango bato oyo batambolaka na kobanga nzambe ba prophète ya ba nation ba monaki yango. Donc tout ça là vraiment attention, il faut beaucoup prier et puis to landa ba précaution oyo ba pesi biso ya kovanda na bandaku kovanda na ndako bima pamba te surtout bana to sala attention kotika bana ba bima pamba te na ba période to tika période eleka et puis prière, il faut vraiment beaucoup prier et puis ko suivre ba précaution o ba ebisi biso ya hygiène to landela ngo makasi puis ko éviter contact na bato. Il faut éviter na période o bandeko koloba te ke ndenge bazaki okosa biso ba africain bazana coronavirus te. Eza ba biloko oyo elinga kotia biso ka à part, eza ba dénigrer ka bato kotia bato à part toujours parfois biso moko ba africain to sala ka ba biloko wana tozala à part par rapport à quoi toza bato il faut prier ke nzambe eloko ba prophète balobeli yango de balobela nzokande ba prophète ebele ba mona likambo yango balobela yango nini oyo prophète oyo aloba likambo oyo na décembre année passée na décembre. Donc eza biloko moko on peut dire aussi spirituel. Donc il faut to prier beaucoup nzambe abatela biso na ba famille na biso na likambo oyo eleka. Il faut prier vraiment beaucoup et puis ko landela ba précaution oyo ba pesi biso ya ko vanda na bandako et puis ko sokola maboko soki obimi et puis éviter le contact avec les gens. Merci beaucoup bandeko na ngai nzambe alola abatela biso moko na moko. En tout cas to prier nzambe abatela biso na likambo munene ya ekoi na monde entier ya coronavirus ezo bangisa mokili mobimba. To prier nzambe alola abatela asunga pe biso na ba famille na biso bandeko na nga na tiki bino. Bye.